les réseaux sociaux, les qui maniqué, famille Boakie, famille Bengani. Vrai ou faux? Famille Nangaï, déjà, il y a une famille. Ok, il y a une famille qui a la combo, famille à la thé. Ah ouais. Il y a thé. Famille à thé. Na kuta baba kabona, na kuta baba panzana. Nga pe na zwa coin. Nga pe na zwa coin, na ba clair. Riboso na ebe ke na famille Nangaï za uni, so na ye, na fana baba ndeko. Na ngande bandeko, na nga pe wande koloba. To sumba bandaku, to ana bandaku, so ye place ola les anga te, mais c'est faux bandaku na ngeza pona bango. Nous comprendre bandaku na ngeza pona bango. Nde na ye boy na fanzi awa. Nde ko na nga mo côté na binda ko ne placer. Oh. Ben oui, je dis. Tika boy. Oh ben je dis vrai. À part tata moi snap so nde ko na nga mo côté même ya na nga propos to bota maman mon papa mon place vanda. Po yo lingite. Te pona lingite te. Po a lingite. Sérieux? Ben oui. Po ba lingite. Ya on a que comprendre nga bi ndenge ba image bon ba pesanga ba bongote. Et ba ba laksanga ke poto ya paradis ba tonga ba château. Peut-être ande ba vivaka et ya bongote yango ba batama ka boya siko mona réalité wana. Na mona réalité wana. Na ya déjà na banda va ne pas tante na biso. Et celle que tante na biso tante Régine jamais ko benga na ndako. Et ça que na mona que non comportement ya mwana na ye nanga ezo simbati. C'est bien na bima na nga na kenda na nga. Nzomona. Po ata omati okiti aza mwana na ye. Bien sûr. Ye mutabota ye. Donc ata okote lo bien na balukelo kaka. Po c'est son fils. Nga lo bana pesa ba fan na nga o eza vérité. Po lo beza te ke maniki akosa c'est son fils na bima na zo chambre na nga. OK. Nande na sala makam na nga je suis en cavale entre Belgique et Paris. OK. Na fan na chambre wana na zo yango série to comment il a ba problème na mwana tante na nga. No miseli chambre no. Nde na TR9 a na vie na mo ba kutana na Chypre azala awa. Azala ndako awa. Nde ta na comment il se plaindre à tante ezaki susté yani ka benga vie wana. Abisi yo oloisa ba chambre na poto na yo kaka ngoto peut-être wana ba na chez abi oui abi mani ke vraiment un problème sauter sinon on se retrouver na balabala. Abi ba futa combien abi 300. Mais il faut payer 600. R9 a payé 600 na kin. Ndis ko ngamo na futa awa 300. Mais jusqu'à l'Ozaka, nous a bien. Navandi. D'accord. Mais difficulté ezali parce que payer cette chambre est comme difficile. Quand aux autres travailler, charge les amakasi, charge est pesée. Dans un clair, charge est pesée. Quoi, y a pas aussi qu'il y a facilité. Il y a facilité. Batbalobi, comme on a poto siokomi, na poto, et ça passe si oui, mais aux ananou makasi. Tu pourrais chercher à travailler au rose, à Mokanda et à Montumoko, au Salili. Mais pourquoi tu fais pas ça? Hey, il y a besoin de Mikanda batute. Hey, on a il faut s'embêter, on s'embête avec son mouton au Mokanda. Ok. On a occupé par les là-bas 1500, bah 1200. Bah on met là-bas. À ça musala moi mon mouton à ça Mokanda na meli. À mon pèse mon dam. C'est quoi? Tu crois que je travaille tout un mois pour olianga? Tu vois quand on si je travaille. Yo bando longola pourcentage boy et comme on nos salaire en nyonso à quoi bon siko la connaissance on nyonso nga na yeba tant on a poto ya mbalo ba kangi ba téléphone ba benga asuti o ba ser o ba nani bango tout na on a banda ko bwaka ya go retia za en Allemagne ya go longwa ka Allemagne yo talanga ya go reti le voisin za en Allemagne ye pena longwa pena Allemagne yo talanga les restes MS bango tout o ba betaka to le temps na kamani ke tikala na yo to peso musa e bwaka na biloba siko to suki wa lokuta bakanga ba téléphone mususu ke na ndako no beti a yambo fraud moningo yo senge siko lala obi na telika mutu ngabi la présence ne me déranger. La présence nous est dérangée. Oh ben apena yamba téléphone te na ba o na banda ko lancer. Ti lelo. Mais pourtant c'est eux qui t'ont motivé pour ya otikala. Ko eswanga koleka. Awa famille tikala kana kombo. La famille kufa. Famille zaka papa mwana. Na ba kamba sope ba bana ba boti na ba koko na ba famille yango wana. Nde kwa la te. Oh petite sœur grande. Donc ezate.
donc otala pena bato oyo tokola na ba place moko otala so makenga respect na sukola ye na lesa ye poto mais otala ninga okende parce que aya poto liboso donc bango lokwa ba liboso ba mono c'est comme s'ils ont des ailes. On se comprend. Ko sangana ndete banda ko lia papa nso ndo lesa so sani moko biso ni en famille sani ya munene biso ndo le 5 ko ba yana bazaki omona ngasi ko na lelaka omona bazwi misuni babomi na saloso wacheli bino biso ndo ba mizilo tulia ka bazwi misuni babomi na saloso nga so bana babona zanga bandoni la bana babomi misuni donc na otala bolingo wana nyoso kesa bato basalisa devoir bato bakenda otikana na classe mais tokomi awa otali nanu bango moli yande bavivaka na concurrence balingana te bayokana te oyo okuta oyo na mboka mo okuti bato nyonso bayokana te yosko osana omilie nango osana na batutu esimbaka te otango osatache na moko mingi o wana bakomo oyebela yo mboko mutu nyonso aviva na mutu na crainte mutu nyonso taka mutu afandi na mutu élection au téléphone non on était quoi ça téléphone na sac non pour comment tu vas comment vivre ndengwana et puis eloko nga siko eloko etoninga et c'est passé quand la communauté congolaise pas chez les Ivoiriens pas chez les Camerounais Ivoiriens de kolama ye lelo papier musala lelo bon même na salon mo na château do ko musala pas zorata 500 azorata na ba 20 ba 10 euros ba 20 euros congolais ti. Et c'est au moment et c'est pas ça et c'est passé quand la communauté dans ma famille congolaise. Déjà j'ai pas l'habitude de rester seul. Ça m'énerve, ça me stresse. Oui, Namina a déjà vu, je vis tout le temps avec un homme. Ouais. Moi je dors avec lui, je me réveille avec lui, je me promène avec lui. OK. Toro kabonaka soit kekop. Tanga kekop nga kepa bana. J'entends que mais il y a mes petits-enfants qui sont là. Anna est là, Tom est là. Ce que ça ne pas la belle. Mais ça, la vie, hein? Je vis avec tout le temps avec des gens. On a eu dans solitude. Tu peux imaginer qu'on va une semaine. Au salon kaka trajet à chambre, cuisine. Chambre, cuisine pendant une semaine. Dans ce cas, chambre. Donc, kaka chambre, cuisine, téléphone, chambre, cuisine, téléphone, chambre, non, osaka tout. Ndé naza bonebi ba programme nyonso, na yebi ba vente en ligne, na yebi makambu tout. Ndé la ya. O na bana ko yeba te. Na ba kama ba email, na bana ko yeba ngoti, na yebi yango, Nicolas for solitude. Donc non mo nango tu vis dans un pays oyo tu as une famille, mais la famille est bousillée. Il n'y a plus rien. Pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à rattraper. À tout ça, parce que ma famille bazana ba antecédé belé. C'est quoi yo bolingo wana ya bomwana yo zana ngoti lelo. OK, ya nanga moi ça ndoye sanga bi mukolo ya poto za déçu. Makambo yo lobana mnono mukolo yo va na poto maniki oza déçu. Ya Mira avait raison, je suis très déçu. Depuis en Afrique, il y a la Olongue, par exemple, na matete, ok, par exemple, voilà. Vous et pas tante. Vous avez bien, on l'a li, voilà, exact. Ah, so mukamonyo abaye. Abaye. Tu vois, ici, il n'y a pas. Ici, il n'y en a pas, donc, et là, quand il y a ça, là, exact, parce que je suis là, je dois tenir les coups pour les enfants. Il faut la idée à Rosonga. Idée en attendant, il y a au moins un moment donné, s'opposons qu'ils aura la solution. T'es dans zonga TMS. Ouais. Bah, conseil, c'est que, bah, to ba en Afrique. Ou bah, revara poto. Yuno talaboro, et ça va on est. Ndé na otala na yesa ba onka ke non, sozo rêver que non te. Na rana ndeko na moko boya na poto so na yena contesi ya longa makanti. Atande kono o abengi shoza na ndako na minito. Ah bon? Sano kyo pakataka. Pour soin comme abu a obengano. Le comment sur le mamingi a eza dossier à maniquer. Asalni. Bino to mona ki bino en tout cas il y a quelques mois ou quelques semaines passées. Vous avez peine à coller serré là bas pour les affaires de loin. Tout le monde rappelle au Belgique, na maniquer. Paris, na maniquer. Ouais, wana mutu nanga ko oh. Mutu nanga na yambaye. Na yambie na Paris. Na za na ye ba cop musuto beta, ba cop ya ba tournage, ba publicité na mema ye. D'accord. Ouais.
mutu nanga ser nanga. Est-ce que maman tout le monde internet qui a bengani nanda c'est vrai? Mamni. Qui va bengani nanda c'est que bana A vidéo mon amona ki azolela tini tout bon. En tout cas ndena ibel ser nanga. Nande na talaka ba sortie médiatique na ye asalaka ndenga demaraka na batu na nini na ibi nanga lisolo te. Mais azana tort na condamné ka. Azana tort na nini? Yaya na poto muta yambiyo atio na ndako ata mwana mama na bino. Faut yokaye ba consigne na ye na ndako ata na pays ba loi ezalaka. Ko sala boye te tambola boye zala boye. Pour vous ala bien. Mutso alinga ki ota yambo na ndako na ete ke foot hôtel ya combien? Frank Stema yo ya kapoto, on futa combien par jour? Na ibi nanga likambute, na ibi te ba weleli nini. Mais na condamné maniqué ozana tort. Pour ndeko no yamba ki ozana tort. Est-ce que ibi ndeko wana? Est-ce que ibi ndeko ngomba no vendre? Oui, na ibi na kena de otika ye, na ibi ko. Na otika maniqué ndako no vendre. Oui, na ibi, na argentin. Na ibi na ndako. Na ibi c'est pas tournage. Oui, ndeko na ye. OK, d'accord. Ouais, donc na éviter problème ngo ezanini asala ki erreur fala banda bandeko botala ko fana pa bandeko na sala ki boye yango ba bengani nga. Est-ce que ça malamu to mabe? Maman maniqué ser nanga. Oui, si ce likambute zonga na télé yebisa biso pourquoi ba tieo dehors na le bien dehors. Oui. Et français hein? Oui. Mais si ko yo yebi likambute ba cheli muntu libanda. Pourquoi on condamner mutu ba cheli libanda? Ser nanga pour gérer azama tata. Ser maniqué ama tata. Du retourna ki na ye bozala ki na ya ser maniqué ba travailler ensemble. Boko que ça la sport publicité bo senga ki monta autant net 500. Boko s'il ça fait boire 8 et 500 na ozwate. So 7 zaté. Bo fasse ba image ou bien bo beba. Ser maniqué te a phénomène andenge. Da biloko zolo ba oyo ngo saga ba ngana mutu na ndako. Non, o te ko benga na ndako na lobi na yebi likambute mais déjà quand na mona kazana tort. Oh oui. Mais condamné par défaut pourquoi? Non, yaya. Yo bo sincèrement niqué. Allez kana télé. En manka ba tout. Tous les musiciens. Mais on connaît sa famille na ye papa. Allo baka. Bon autant en manquer li banda. Bon on a pas bande ko batute. Bande ko na eti. Muta pe si on a visa. Au démarrer, muta pe si on visa pe si on babongisa. Au démarrer. Mais abongisa ça a raison non? A senga pardon. Ya on a lobby. Au moni na vie de toi la raboler moto za la ba reconnaissant. Tu vois? Muta sali au bola muka. Amoni de salake. Ndeko na ndenga tsheli banda. Amoni ayo kakate. Ozoki foot moto. Bande ko ba bolimbisa nga ndena lo ba serment ni keto zala na ser na nga mais ser ayo kakate. Izana conseil o yebiseta zwango. Loba na position moko à faiblesse qui a na terre da yokio ah oui mais sauf que ça na bien a liane bien o la bien ni tout à yo côté ouais des fois c'est rien wana ayo kate de yo linga sur la TV aloba raison nini asalaki pour ndeko na ye abimisa ye libanda pour abando fanda bien mais malgré ça yo peut déjà tort en avance oui na peut c'est tort ko pour to yebié alobaka na ye a démarrer batu alika na télévision yo kan so lela ki wana biloko leader amisa sala ngam na yana olela na télé ti bo ba mona ngo pa leader amisiti oh yaya nani talelaka ngate oui banda to banda na comédie tina lelo mutalelaka na ba vidéo c'est moi on a sali za théâtre pour ba to yo kele mawa mais ce problème nini oyo yesko sali pour ba ndeko na ba koma tina niveau ya obimisa libanda et puis na poto ndeto ala kaboye pose la bien au commis yaya futa hôtel na yo hein zala monde à part oyepa ndeko lié au kenayo fala continuer na ligne zala kinango wana visa na wana makam na yo na ba relation na yo créer monde na yo soko lukado kinayo okene masolo osali masolo sans que o associer na bandeko poto so associer car na bandeko boum ya supporter nyonso ya ko tiola ba otiola yo olala ka trop olamuka 15h olamuka 20h emso bima kité osokola ka trop ba maya batu otala télévision supporter oza pa ya batu ezala kwa yo yambi mutu na kati ndako nao fois na scène yo fois na ligne na yo c'est normal pas forcément bino na poto mingi ba un peu exagérer hein sauter mais mususu ba un peu osala on encore tinga na yambela ndako na ngo ndire fona nyokola ce n'est pas comme ça na peu exemple ouais bon to balola siko ser na biso manike so ezala ki ye kolo ndako wana kenda poto kala siko ndeko ne wana yaki asali makambo ya sali alingati kaka ndeko ne na ndako ubi alingaka benga na ye ana kilimani to balola ana kilimani ka bokola batebele na ndako na ye ngana no balika poto ya ya be ya bandako muto azwaka visa ya ka poto azongaka a différent na mutazana na poto Frank